Ba Congolais, ba Congolaise, bande konangayo balingaka mboka na bango, balingaka pe bande kona bango mbote na bino nyonso place. Bozwa mie sengo ezali yangai ko retrouver encore bino lelo avec un sai na motema po mikolo na lo bake Congolais azo lenda. Congolais azo l'excès en face du monde que azalaka Congolais et Congolais abandi kozwa conscience. Voilà plaisir yo naza nango lelo. Pour la resolo na bino bande konangai. Mais comme d'habitude, Mikolo boye baka ke ata na koloba 12 points, ata 20 points, ata 30 points. Boye baka li solo ya Rwanda e kubanda kozanga lisusu te. Kino tokocha bango musika. Alors, na lingi lelo to réagir to lobela likambu ya élection parce que calendrier électoral ebimaki déjà. Et na ebisaki bino que la plupart ya ba opposants ya pété problème na bango bazo bangande élection. Calendrier bimi, félicitations, merci na mwana mboka Denis Kadima. Osukisi ba politicien na ba prétexte parce que mingi bazalo ba ke calendrier ko e koko bimate. Mais yo lelo laksi na monde entier que oza réaliste, o tcheli bango non seulement calendrier mais au lakisi pe ba contrainte de façon que mutu na mutu aza responsabilité na ye. Mais ça nelo komoko nga na sepeli nango makasi na bato balandaki banalize na ngai mikolo elekaki jour na betaki masolo ya élection pour na kolobela ba diaspora ke bo sepela mbalo bino pe boko voter bino pe boko s'enrôler. Mais na kati wana nazaki na souhait moko nazaki nango ezaki ya que Kadima fasse l'exception. Que Kadima fasse l'exception par rapport à Abe Malumalu, par rapport à Ngoyi Mulunda, par rapport à Corneille Nanga. Natangi bato la misatu, bien que moko la bango sa tika biso, paix à son âme, Abe Apollinaire Malumalu, superstar il y a 2006 na compte à élection. Aela biso calendrier moko ezaki comme même sorti na ba élection locale. Mais ba cycle nyonso eleki la classe politique d'absolu c'est ba que mbongo ebele ezaka pas gouverneur ezaka pas député provincial et pas ya député national et pas na présidence de la République. En tout cas ba beta élection ya base kara. Ngasko ezaki souhait nanga que non il faut tout ça la paix élection locale ezalaki très important. Nazo ndakisa biso la Kinshasa awa. Tu vas na ba commune oyebi bourgmestre la commune ngo te pa ebi nebinote. Tu vas na ba quartier, chef à quartier, boyebi ete pa ebi nebinote. Chef à balabala, boyebi ete pa ebi binote. Maintenant ba tu ba fonctionner na ndenge ya kibudi. Mutsuko nga sunga na ba vide wana nyonso. Ezaki la police à travers ba siat na yena ba sous-siat, mais faut sentir cop. Faut sentir bah se sentir abandonné. Donc il y a des problèmes on va tout vraiment résoudre parce qu'ils ne savent pas quelle c'est ses voies à cause que c'est depuis époque ya Mobutu tout ça la élection na niveau ba base na ko peut exemple il y a commissaire des zones par exemple ça date de depuis longtemps ba décennie belé leki et comment système ya ba nomination ce que raisonner mutu ba nommer rien que ba auto longwa ce que ndenge na félicité peu ministère de l'Intérieur na biso mieux vaut tard que jamais ba otaki ko changer un petit territorial sur toute l'étendue de la République mais mention spéciale na Kinshasa j'aimais parce que va changer tous les 26 communes et s'il faut citer quelques bourgmestres so baza retenu en tout cas il y a compter na bout des doigts je peux me rappeler moi que commune Ngaliema na habité sur commune Msusuni na Bosani soki kaka le même bourgmestre azaki en place yenda zongi. Mais ce que j'aime c'est que au moins ba nommer bango mais baza pour quelque temps parce que l'élection municipale ekoya l'élection locale ekoya auto voter ba conseil communaux na calendrier ya sikandelo kwa mutu ya nga na moni ya bien wana mais et ça la loi ya malumalu te to moni on a calendrier to tambola na ba carte na biso
yem tailebso rythme ba carte d'électeur ezala ba carte d'identité otala na sima na bango baloba ba cycle nyonso ndenge kozala omoni pe cycle ya ba élection locale ezaki prévu mais etikali kosalema te et ce qui n'est pas bon. Alors pourquoi souhait wana ezali pona kosilisa makambo ya mike ezaka na base et puis ko pousser ba jeune parce que ba poste na mingi ya responsabilité ce sont la plupart des vieux qui sont là ba komisa ngolo ma pango na bango na kopesa bino ndakisa moko peut-être mingi ba Kinshasa te commune ya Kalamu nazwa nanu exemple ya commune ya Kalamu nazalaka so na leka liboso commune wana moko na mitunaka mais bourgmestre Kalamu oyo boule komaki benani parce que pour la première fois dans ma vie depuis Mobutu pe j'avais existé Bakabila et Konso j'ai existé mais particularité na kuti na maison communale à Kalamu eza ke batie ba maison ba boutique et louer devant maison communale donc on avait plus pardon des bourgmestres commerçants mais bah on salé là il y a ma communauté et vous allez vous rendre compte que presque ma commune nyonso ya ville ya Kinshasa ezara salité. Méfiez-vous na ba regard ya ba artère principale bon, on peut vous tromper embellir mais quand vous entrez dans les quartiers dans les rues ça laisse à désirer et libabe nango to likolo nango surtout ceux qui mbula ebeti mais non. Or vous allez voir que ba commune wana nyonso ba tikela bango en dehors ya ba rétrocession bazana autonomie ya ba mbongo bango moko pe ba gérera sans rendre compte à qui que ce soit o eza ko revenir na bango kaka po ba bongisa ba commune mais ba mbongo wana et ça les rasou musala communauté et comment ba copie ya bourgmestre na ba famille na na ba entourage na ye bango ne ba vivaka en tout cas congolais to s'habituer na ba mabe moko o leki makasi mais il faut que ça change pour que ça change. Il fallait bah poster on appelle que la mode électorale. Peu importe façon que ce sont des conseillers communaux qui vont devenir aussi des grands électeurs pour on a tourné on va élire ba bourgmestre. Au moins qu'on en arrive au moins. Parce que ça fait très mal quand même comme on a que mboka munene boye. Mais toza na manque ya capacité organisationnelle na niveau moko boko ndimati. Et de lui permettre que à la base les pays n'arrivent pas à être dirigés tout simplement parce que la plupart des agents de l'État vont na complaisance au nom binobo monatin suivi exaté ba service d'hygiène ça la raté et la population que voulez-vous qu'il y a ça là parce que masse ça la roi moi amuke ba guida kango foyeba so guidé te et ko misale la mramndenge nango yango moni lelo congolais comment retrouver ne mabe comme normal alongoli ba salité na lupango na aya boaki ne na caniveau mais abo sani ke caniveau ezaki construite ke pour ça la place à roboaka ba salité to ba imondisi ya ba besoin ménagère nyonso boke boboaki onde na caniveau or caniveau ezaki eloko ezo permettre mai etambola malamu or mai balukela kango nzela te parce que soko bloquer yango o bloquer mai nzela ye moko mai ya komilukela nzela na ye. Et toi assister na vie wana mingi ndebo ozo mona ke ba congolais ba kino en particulier baza ba victime ya ba maladie lokola ba malaria ba typhoïde parce que tozo vivre autour ya salité toza kopema na salité. Alors que voulez-vous parce que biso na kini toyoka sous sonité na ba ibo ki met place ya salité na olia place ya salité biloko na soma place ya salité pour muto reprocher muto date. Or qui devrait surveiller tout ça c'était ba municipalité ba commune à travers ba service d'hygiène moyena ba mande bato ba kozonga na bango bato bien qu'on ne peut pas changer tout le monde au même moment mais il suffit un départ donc un point de départ ezala pour que bato nyonso ba s'adapter bazo ne fiske rythme mais ça nous manque tellement et yango na eko tonda botondi mingi pe kopesa longonya na Denis Kadima président ya Seni ndenga bimisi calendrier tant oki ka sonke ba élection locale pesa prévu. Oh j'ai aimé vous n'avez pas l'idée. Alors qu'est-ce qu'il nous faut le rôle à calendrier bimi yo betaka tolo zalaka mbanga oyebisaka batu trop yaka kola sa capacité non na élection
yaka o se faire élire kokanisa te ke ba ko élire yo par rapport au combo na yo mbalo élection mbalo est vraiment didactique hein les élections mo didactique ça dit que les élections mo peut ça ba leçon et belé et la démocratie va triompher et les urnes vont parler trafic et kozalate ceux qui croient que tokozala nommé comme d'habitude cette fois-ci bolongo la idée wana yango na lié ko exhorter bino ba de konanga diaspora venez aussi participer boya botia loboko na patte to tonga mboka na biso mboka oyo ezala ngo ya individu moko te ezala ngo ya parti politique moko te ezala ngo pe ya plate forme moko te mutoko sayo te mboka ezali ya yo ezali ya ngai ezali mboka na biso nyonso donc tout le monde a droit mais biso nyonso tokosalela ngo te kaka na politique tozala plusieurs manières à kosalela mboka mais ceux qui ont des ambitions ceux qui ont des convictions bino bokoki koya déjà ko préparer ba terrain na bino ko préparer ba électeurs na bino de façon excusez ba s'enrôler massivement ba ça la fichier électoral elenda pour que tant mundero bete ya maponami soki bokoyela ba congolais ba polo ko bomo mesano via bar yakoluka ba branchement na yo ero préparer ba électeur na yo yakote ka elongi na yo ngonga yango yo kozela espoir na parti politique te parce que na irne ta batu bakendaka na kota ba parti politique te donc ba kinonde bazabo ba congolais en général basi ba s'adapter basi ba mesani na ndenga mambo élection basi ba yebike batu to bazo ba élection bazo promettre bino fo ba pesa bino mbongo po bino bo voter bango donc chaque réunion congolais kinois sa bonga mais yebike branchement zo banda ta to to vendre le député suka reno fo pesa so transport faut moi ba jine so ba plastique les quelqu'un ba pe même c'est ça la quinoiserie et ensuite il y aura aussi des polos hein ba t-shirt de distribuer comme d'habitude ne ba ko saka bango bilo be boya mais je voudrais que ba boya na bande ko na bino trop discours ya malonga discours elenda discours ya bien o ezako prôner construction na amour ya mboka mbalo to na discours ko tonga mboka no discours ya o préparer au berner bandeko poyo ya comme na poste mo banane ko yiba ça là on refuse cette fois-ci en tout cas naki ko exhorter bino ke bobongama l'élection ça be chez nyonso o bani baza la candidat président de la République boya olingo za la candidat député national yaka olingo za la candidat na députation provinciale yaka olingo ya za la candidat gouverneur yaka olingi pe o za la candidat na commune na municipalité yaka il y a de la place pour tout le monde ndenge balobaka beaucoup sont appelés mais peu seront élus mukie ba kozala élu donc côté on peut déjà toyokana alors deuxième avantage il y a ndenge ba publier calendrier électoral ils ont na maman na ba enrôlement na identification donc nous serons dotés cette fois-ci sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton fois 1 million au moins dans na identité congolaise. C'est-à-dire que carte d'identité, ça sera notre fierté. Mais oui, munguna la mukeli biso na kanda à ça comprendre que biso tolinga to préparer. Bazala ba ennemi à recensement depuis tout ça qui San City. Balinga to nyata pas joana te. Et ba ko ambrier biso na ba façon nyonso. Mais tolenda l'esprit kinois, l'esprit congolais. Tolenda makasi. Toyi kampiko parce que eza likambo mabele o bayembaki likambo mabele sangwema yo na ya yo ngana ya ngai o eza inchi yetu mboka na biso mabele na biso alors pour s'affirmer aux akolo mabele c'est moyen d'identité eza carte d'électeur te merci vraiment na Fachi oyo ko l'acception que yo za véritablement na mboka parce que ozo ngo doté biso na valeur na biso na dignité na biso poza ko lité muke ozong c'est la biso yango mais malgré ndenge lombo yembaka comité central boke bana bandoki etumbana bandoki facilité bandoki baza ebele parmi bandoki ezaka ba étranger te na biso moko bana mboka biso moko bandoki mboka na biso toloka mboka na biso toboya même décoller
Tobo ya décoller. Mais c'est très important. Toko maname moral. Parce que nous avons un bon avantage. Dieu est au contrôle. Dieu nous accompagne. Alors, Yangwana, Mikolo yo, tika kote ya bandeko, masolo ezo kabola biso. Te ya bandeko masolo ezo sangisa biso, ou ezo pesa biso bomoto na biso, ou ezo pesa biso personnalité vraiment ya biso ke to sa ba congolais, ou ezo memena biso dignité na ba valeur. Et donc tolinga yangwana. Noka ki soni lelo avana yawa, nazaki sur Facebook namoni ba commenter député moko aza Kenyan, moi si en plus. Alati atonge la mama yo lata sko elambana drapeau à Congo. Alobi na ba commentaire bazolo ba ke moi si oyo alobi komi ko lobela cause congolaise parce que c'est peut-être ba congolais ba kufa ndenge ba violer bango. Pour ça ma ekangi ngabi ce qui est un étranger lata drapeau à Congo pour nous défendre Congo. Ndenga okeli ba congolais mawa mais qu'est-ce qui fait que biso moko ba congolais to na mawa bande ko na bisote? Qu'est-ce qui fait que ba congolais belé bazot bete la Rwanda maboko bamsu ba bete la paix M23 maboko. Bomio ke la mawa. Mais vous serez confondus par Dieu. Voilà bena nazo assurer bino. Bobi masolo to solo la fois passée. Et razaki accompagné na prophète Moïse Nyengele. O ba rozala vivant ndenge na lobaka chaque fois que bosenga ndamba pesa bino grâce bozala vivant pour bomi monela bino moko makambo ekoya. En tout cas, ezantaka ve. Ndenge to lobaka. Mais vivra verra. Alors, l'élection est à ma ponameza koya, malgré, naoki bopoza pete malgré calendrier bimi, bazana souci kaka ya dialogue. Et bon comprendre, bango dialogue bango ba luke des années. Tout ce qu'il revendique là, est dans la moitié. Nyonso ba manapolé le bobala ba, c'est par rapport on a violé cette saignée. Et ça tralala. Et ça blabla. La vraie raison est que baza na perte de vitesse. La réalité. Et vous allez voir les jours à venir. Les ennemis d'hier vont devenir les amis. Et les amis d'hier vont devenir des ennemis. Beaucoup qu'à moi. Yangwana. Ba communicateur rebelle, na ba militaire rebelle, na ba fanatique rebelle ta bolekaka. Évitez trop. Il y a un leader politique. Parce que tant que fingi leader, on fingi, critique c'est bien, mais qu'on finga les injures, neti artistes nabiso yo, ya folklorique yo lelo, kopo na musique et simba soute, mais batamine côté mamba politique, pour ça la la manipulation, allez là qu'on finga batu trop. Non. Ngana le bela qu'on finga te, na le belande. Niveau bakomi mbongo eza lisusu te et le roi bana mbongo te bazolo ka dialogue pour bazo quelque chose bazolo ka dialogue pour ba remanimer ya bazolo ka dialogue pour permettre voire même ils ont dans l'optique il y a glissement balingi glissement et ils sont mal à l'aise na minute na biso bino ba opposa pété baza mal à l'aise na minute yo kanda bayoki kaka bamoni calendrier za publié ils ont respecté nani constitution. Et surtout qu'on vous dit, le prochain président va prêter serment le 20 janvier 2024. Et les élections présidentielles, c'est le 20 novembre 2023. Ah, pourquoi ça? Il fallait glisser. Tout bengana, ye ya bengana, tout ça les soki ndenge. Eh! So batike le yo bengana. Erka ndene yo na otalo. Yo so beda batike le bengana butu. Ntongo bibolu ka bobenga. Wazo bundana batu bino bo bangaka. Ndo bino bo bolinga bobenga. Bino bo banga Kagame. Bino benga ba États-Unis, bo benga ba France, mais il y a quelqu'un qui les parle avec des langages secs, Fachi Beton. Ngana zela na tala mtoyo ozala adversaire de taille ya Fachi. Et déjà côté opposition aussi na lokaki bango, na ndenga mabete. Na lokaki bango baya kaka en ordre dispersé mais baya. C'est tout. Boya, mais en ordre dispersé. J'aime ça. Je veux même que Batouba soit la candidat pour la République à 50. Boya. Boya, terrain en haut, boya, au tchaba candidature. Parce que bounana béton. Wama kasi yo beno wama kasi na munokono wana irne loba.
Alors, il y a une prometteur de l'analyse, on a salaka kalana lobby après l'élection 2023. Ba combo mingi boyoka ya politique et ko disparaître. Lisanga bonganga candidat président de la République. Yaka déjà au Tchalibaya. Mais lisanga bonganga candidature n'a pas ma président de la République déjà ya commerce. De façon que ceux qui batu baliba sangana ono wapi batu ba poster ko ba candidat président de la République ba to sangana no bomola ka biloko ba Genève. Ndebilo lisanga luka. Ba midiembeli ba diembeli ba koti et ça la kanga mawa. Gabriel Moki a opé candidat pour la République. Il y a un Mikolo Tona besoin ma baya et belé. Ata yo posa ngunyon ngoza no président de la République ya ko postuler. Il ne te kata makamo parce que pouvoir est allié à peuple moko va finir par ça la choix ya ba dirigeant moko alingi. De ce côté là déjà Tomi Lengele, Tobongama pour na maponami. Mais question moko les awoye la ngana esprit. Est-ce que tokokene maponami? Na une partie amboka na biso na maboka ba Rwandais. Wana mutu na mutu kende ko réfléchir. Komelanga ta yo ba réponse na commentaire. Numéro na ngeza na ngwana. Na ba wana numéro zo mona neza ya ngai. O komina yo ya yo suggestion, to ya yo réaction. Est-ce que tokene enrôlement je suis d'accord. Mais na zoloba élection tokokene nango élection 2018 tout ça là kango na bande kwa beni ba votaka te candidat président de la République, je me souviens bien. Bazaka épargné par rapport à la situation zaki kuna mais na lingité la même chose se répéter na Bunagana avant enrôlement ya côté wana il faut bitumba et si là mutu na mutu azonga na kwena e. Mais rappelez-vous encore, j'ai aimé notre président nenga boaki ko se déplacer ko kende na Nairobi. C'est que quelque part les choses qu'on dise et comme appelle Zoyokana. Quelqu'un comme Paul Kagame et sa bande. Baza ya bato kokendaka na bango na ba table à négociation te parce que babana ko violer, babana ko rejeter en bloc. Maintenant à stade tokomi ezali ke fomu kili mobimbe ba biso ne to kana uranium, o esaka ba bombe atomique. Et en dehors na biso Russie pas kana uranium, ya omuni baba nga Russie. Mais États-Unis ti abangi saka monde entier pas kana bombe atomique à sala on a uranium ya RDC. Mais bande ko nangai ba savant bato basala ba polytechnique ba ingénieur à makasi, qu'est-ce que vous attendez? Makamni zara roye bisatin. Est-ce qu'on peut avoir aussi nos choses secrètes? Né to moni ba iranien ba sala ya bango d'une manière secrète. Nous pouvons aussi travailler sur ça. Nous sommes un grand pays, le plus puissant même. Il y a Afrique centrale. Et puis Afrique, mon mapom, dans la capacité, il y a des Iraniens qui ont tenir à magasiner sur le rôle de la Azati. Comment un petit pays peut nous faire peur? Parce que Azara ba maman et wana au bâtonnier dans les États-Unis. Alors il faut coincer. Et j'ai donné plusieurs formules ici. On appelle ça qu'on a ba marque belé que on peut même arriver à armer aussi les FDLR. Bah on peut attaquer Rwanda. Mais non, ceux qui vont salir le Rwanda. Rwanda na mon communauté internationale ba ont raison. Ba ont raison le baki ah voilà tout le baki nini. Ba derrière FDLR ah donc ba tout le monde entier na konima ezala derrière M23 ezaka Rwanda. Mais ceux qui sont RDC mais ba fundi biso na likamuke tout soutenir ba FDLR to rasimana bango. Mais qu'on nous crée un FDLR to que un peu présent na Rwanda nanko. Oh, c'est quoi même? Donc on fait une guerre par procuration. Donc, situation à Congo, la situation, vous avez vu là, ukrainien. Donc, États-Unis, dans l'Union européenne, ils ont combattre Russie par une guerre de procuration. Russie a signé, il y a côté à l'avance, makasi. Mais il faut qu'on fasse aussi Rwanda très mal. Oh, mais comment nous, on peut nous faire des génocides et le monde peut dormir tranquillement? Mais nous, quand on fait que, oh non, voilà, oh, c'est quoi ça? Donc, l'Ikambu, il y a Est. Merci, na président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, béton, jusqu'à 1 million. Le tout premier président de la monarchie hier, il a habité Rio dans l'émission, donc par rapport à la journée à mercredi 30 novembre. Bandamboko et Bandamboko président. Président liboso bengi ba jeune ba solo la. Et le rwanda ndo tande wana
Moutoura Chine Rambo, Joseph Kabila Kora ou l'autre parce qu'il est tellement limité. D'abord, il y a un Kino Badinga Basololande. Le président était fort, vraiment Sololande, en français. Mais moi, j'avais aimé que la route attend à Lingala. Mais ce qui était bon, c'est que les jeunes ont répondu massivement. Les jeunes ont répondu massivement. Et ça montre déjà que Rwandais, la population rwandaise, Rwandais, votre président qui est en place, qui est en exercice aujourd'hui, a Lukele Bino Malher. Pourquoi Lukele Bino Malher? Parce qu'il y a l'autre ndoto ya salité. Ndoto ya l'autre, c'est ça que il sait lui-même s'est convenu que il faut rendre RDC ndenge jadis Japon randaka Chine. Pour Chine ne bomo na boye. Mindele ba côté la Japon a malmené Chine, a humilié Chine na niveau beaucoup ndimate. Chine a sala boye. Et pas ba japonais. Mais lelo sikoyo. Chine na Japon bandeni. Naza na top. C'est la Chine. C'est la Chine qui est au top. Japon lelo. Ayoka na route souté, na rataba makam. Donc malheur on est libéré, c'est la même chose qui va devenir qui pourrait venir chez les Rwandais avec nous. Parce que les jours à venir nous serons très puissants, je vous assure. Biso to contacter na dimension spirituelle toke tomoni. Congo na Congolais la plus puissant, plus solide les jours à venir. Et c'est nous qui vont dominer encore le monde. Nous serons même le premier. Si vous avez Rwanda, vous avez la carte de toi, vous avez la tête. Il faut bien que dans le pays, vous avez beau temps, rappel, mon pays, qui existait. Oui, pays, où est Tchécoslovaquie. Ils ont soutenu. Pays comme Tchécoslovaquie, ils ont soutenu. Les Kabwana, et comme Bosnie, Serbie, Kosovo, c'était tout un pays. Et j'ai comme l'impression que l'Occident a un laboratoire dans le saleté, RDC, mais vous avez échoué parce que ça c'était un pays béni, don de Dieu. Au rappelati na hymne national, don béni Congo. Don béni Congo. Yanzambe na bonzambe. Alors sikoyo mboka ya boye. Tout que nene élection, moi ba portion, moi ba kilomètre, na ma belé na ma boko ya ba Rwandais. Ah, pour nani? Pour ba américain ba gana ko sa ngeno ba tout boza supérieur à ba bantu et belé toi oyo. Non 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 non. Merci na adhésion ba jeune na armée, beaucoup ta sous davantage, beaucoup pena en masse parce que faut tout ko fina ba nyangala kata na faut tout fina bango to lia bango et puis à ce final ngai na préféré les avant 2023. Oui pas na préféré avant 2023 pour bon ba lingela ki biso pe moule ki kana décembre yo ba na mabe mo bazali na basala biso. Alors muta batami aleki na maele. Oui pas na lo ba nengwana na assurance. Oui bien assurance na nango. Nazo ki on pas chef de l'état lo ba ki boye. Notre diplomatie, notre patience n'est pas une faiblesse. Bandeko, yo monara place président monarate. Président ebisio ke silence na biso faiblesse te, le belo le côté. Alors bon amato zombo karabiso, to boto lango banguna. Merci na ndenge bozaki belé ko landa ngai. Merci na ba kongomani, to monani. Na numéro ekoya. Vraiment déjà to komi décembre bandi. Déjà ba nouvel an, ba bonne fête déjà naza ko tomber la binongo ba joyeux Noël déjà pour tout banda déjà ba souhait donc to déjà no décembre yango e bandi de to banda déjà ba souhait et déjà na souhaiter bino vraiment décembre là bino eleke la bino ka na kinya na bolamu et puis ba sango kaka ya bien mais avant na clôturer na BTCT soko monika ndeko moko ayeli ora pembeni abandelo ka masolo moni facha ko kate omoni FARDC ba ko kate lo bane M23 omona ka yemo maman a changé discours pas au kima va comprendre à traître. Merci na Biyumbuyi, merci na
Mike Luzayadio. Merci na Rifeki Sombe et Papi Kelly. Et na présenté encore une fois sur ma condoléance na Rifeki Sombe déjà tous aux matanga. Donc on est ensemble et Mboka Mobimba ba balanda kingai matono mingi surtout à madame mon épouse Nicolette et à Santo Thomas place aux a qui me obéna motema et yo pour landa kingai bye bye tout le monde à une prochaine ciao.